Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernyo Sobozwami, c'est Noëlla TV, na pesibino bambote na kombo na Yesu. Balanda Noëlla TV, j'espère bisonyo sotoza bien par la grâce de Dieu. Hein? On a bolingo na nkolo, nzamba zo bomba te azobate la biso la famille. Ernyo Sobozwa vidéo na biso, na senga rabino kaka s'il vous plaît. Ata biso na potoba na biso, soko tindie place il faut que loba s'il te plaît soko lobi yango te okomona aboude ata kokende na ye mais okomona ke akoboude parce que olobi s'il te plaît te donc tellement biso tosi tomesana déjà na s'il te plaît wana la famille tokozangisa te mpe mpo toloba yango mpe na bandeko na biso na baoyo batalaka biso ofuta oloba mpe s'il te plaît bokosabone bopartage boaime mpe ekosala biso bien la famille vraiment. La famille vraiment na wutu Hollanda pe life ya noko na biso noko Tony à la Chine. To wutu ko yoka ko to wutu ko landa ngo. J'espère ata bato bazalaka na fenêtre ba landa kate na chez Mokonzi oyo noko noko Tony a wutu ko sala life na na PC pe ba mbote bisika nyonso azwani. En tout cas la famille to zala biso ba congolais to zala na habitude que soki mutu asali bulamu ata na mbala moko ata bolobaka ke asalaka kaka mabe donc nyonso na ye ezalaka kaka mabe mutu mpe soki bomoni ke pardon asali bulamu fu kondimaka mpe bulamu ya mutu wana tozelaka kaka te soki mutu akufi après biso na nsima tobandi koloba mais mutu yango wana azalaki na ye bien mutu wana abandi osala makambo ya bien mais or ke ere aza na bomoi era kolatsa ye bapete wana ya koloba ke azalaki bien ezalaka moment oyo mais biso bakongolais tellement tozalaka na défaut wana tosalaka yango te en tout cas balobaka mpe ke na classe les premiers de la classe azalaka les dernières mpe azalaka ezalaka mabe te bakoloba mpe bamadame obien bamessier badirecteur bakoloba ke bobetela les premiers de la classe maboko parce que ye mutu a travaillé bien yende mutu abimi les premiers de la classe alors bokobetele maboko ezalaka nango bongo tellement biso bakongolais tondimaka mutu jamais tondimaka mutu te ata mutu wana azosala bien mpona biso eza kaka mabe ata mutu azosala bolamu mpona biso ezalaka kaka mabe tokomprenaka te ezalaka nini bokotuna ke pourquoi bolobi bongo tolobi kaka mpona star na biso Karine Mokonzi na kati ya réseaux sociaux bandeko pourquoi eloko nyonso Karine asalaka mpona biso ezalaka kaka lukuta ezalaka kaka mabe mpona nini natotuna na bongo parce que naza mpe na live te nasalaka kaka bavideo en tout cas oyo akorépondre nga ata na commentaire ekosala nga bien mais kofinga te pesa argument na yo parce que nga mpe na kotanga nayeba ke pourquoi bondimaka te nyonso Karine asalaka parce que aza être humain aza ndeko na biso congolaise donc azali rwandaise te azali congolaise de père et de mère mais tomonaka ye on dirait azali munguna tomonaka ye on dirait azali étranger tomonaka ye on dirait aboma bato na kati ya réseaux sociaux mais or que réseaux sociaux ezalaka nango eloko te boya na barando ya fond du cœur ozoya nango mpenza na se na motema na yo mpenza ke ndenge nazokokende bo Karine wana akoyeba ngai ndenge nazokokende bo donc mutu te ozokanela bato mais or que réseaux sociaux eza nango mpona loisir réseaux sociaux eza nango mpo boyaka bosolola bandeko na bino bopartage ndambo oyo bosala yango bopartage boleki nzela kotia yango na motu te na motema mpe te mais biso bacongolaise surtout biso bana basi mibali kutu tokotia bango na kote mibali kutu tokolobela bango te tokolobela kaka biso bacronimama bachroniqueuse bacongolaise tozalaka na mitema mabe toyebi kokangela mutu ki motema mabe na pamba na rien tozalaki awa Karine zemi wana eza lokuta Karine zemi kutu ekweyi Karine mwana wana aza mwana na ye te mwana wana aza donc tobimisa bargima na biso tobimisa maloba na biso oyo ezoblesse moninga tolobaki ono tolinga toloba na réseaux sociaux
abota te eza lukuta mwana wana azali mwana popi mwana wana azalaka te azali mwana moko bayaka kopesa ye po atikala na mwana wana tellement aza na mukanda te tellement akendaka mpe esika moko te ye mosala na ye kokende kotikaka bana bamia na classe ye afanaka wana donc abota te nyonso wana eza lokuta bandeko na biso tozosola kaka biso na biso nazotia congolais kaka congolaise nazotia étranger te parce que bango d'abord étranger wana bato baya kobebisa biso kotia biso na mbutu kobebisa mpe mboka na biso étranger wana donc nakolobela biso bacongolais tant que tobetaka libako wana tant que tolobaki makambo oyo ezali vrai te tant que tolobaki n'importe quoi mais sikoyo bomoni vérité na miso vérité na face vérité ezoloba vérité ezomonana tant que toza bato mpe bana nzambe j'espère que biso no tosambelaka na youtube biso no tosambelaka ezala moto alobaki ke asambelaka te non tosambelaka mpe en plus na mboka na biso nakoloba ke 99% tozali bachrétien sikoki chrétien na biso yango ezalaka na nini tosambelaka na nini tosambelaka mpe mpo na nini or ke bible elobi ke limbisa ndeko na yo mbala 7 et 77 fois sikoyo ndeko na biso du fait que biso moko bacongolais tosalaki ye n'importe quoi na réseaux sociaux biso moko tokoselaki oyo tolinga tokosela ye mais tomoni sikoyo vérité na face tokosala nini ata bomonake bozoyoka soni ata exemple pamba kopesaki ndeko na biso moko congolaise azalaki na réseaux sociaux awa bakoselaki ye ke abotaka te biso tozalaki na kati wa tolobi ke abota te zemi wana ezalaki lukuta mwana wana azalaki aye te mais tomoni nde siko clair ebimi na misu tomoni siko mwana tomoni d'abord mwana abando bomba mwana azalaki na ba raison na ye pourquoi abombaki mwana parce que réseaux sociaux eza place à black te bato basambelaka bazalaka ba sorcière pe bazalaka bana na nzambe bazalaka donc ezali bikolo nyonso bazali na réseaux sociaux peut-être na raison wana yango alobaki ke non nakobimisa mwana nga nanu na 2 mois te na 3 mois te na 4 mois te tia yobimisa mwana na une année 7 mois s'il vous plaît ezalaki na ba raison na ye siko lolenge bomoni vérité na face tant que toza bana nzambe toza ba chrétien bosa nini bokolobaka ndeko na biso limbisa biso na libako oyo tobetaki parce que tomonaki neti eza lokuta tellement olingaka na yo babese olingaka na yo matalana parce que ozali mama ya youtube mpe yo wana ezali vi na yo olingaka yango tondimaki te mais du fait que tomoni mwana na biso obimisi biso mpe bombo ndenge balobake bombo tomoni bombo en tout cas na arieta moto akokakola arieta lobaki aza ndoki abomaka bato na mbeli donc ye nde akenda kosangana na barwandais oyo bazoboma bandeko na biso soki oyo akoya mpenza alobi ke mwana donc aza na place moko te bokoki koya koloba ke non bafingi arieta na place boye basali ye boye non lobaki olokaka franchement mais soki oza mwana nzambe te okumisa kaka nzambe ke mwana mwasi oyo nzoka nde azalaki na libuma malamu biso nyonso mpe tobotaka bana mpe toza mpe na bana mais oui ye mpe aboti mwana ye franchement il faut koféliciter il faut kondima soki ozondima mpe lipamboli ya moninga yo mpe nzambe akopambola yo mais soki ozokoboyaka bapamboli ya baninga yo mpe ya yo bakoboyaka yango eza bongo en tout cas nga na ye awa te mpona ntanga kombo ya motu pakala songolo boye te ata baoyo basalaki mabe ata baoyo basalaki mabe te ata biso tolobaki mabe te mpona Karine mais biso no toza baêtre humain tosalaka mabe chaque jour chaque heure chaque temps tosalaka mabe eza te kaka ke obimisi kaka na kati ya monoko na yo misu na yo etali na ndenga mabe osumuki maboko na yo esimbi na place olingo kosimba te na ndenga mabe osumuki donc tosala mabe donc bandenge ebele bandeko tozala kaka te comme eza Karine Mokonzi togumba ye kaka na ekulusu tellement aza moto ya mabe tellement aza moto ya masumu ye nde moto ya ekobo ye nde moto ya mbindo bible ekute elobi yesu alobi ke bayaki na mwana mwasi moko bazobamba ye mabanga
balobi mwasi oyo azali mwasi na ekobo, mwasi na mbindo, mwasi ya masumu. Donc bango babimaki basanto. Yesu ayebisi bango bino so boya awa na kati na bino nyonso oyo ayebi ke asala lisumu te bozwa mabanga wana bobamba ye. Ata mutu moko abambaka mwasi wana te, bango nyonso bazwaka mabanga bakitisaki mutu na mutu abalosi mokongo asa nini akei. Cela veut dire elakisi ke saint aza te. Biso toza bata masumu yango tolelaka liboso na Nzambe ke ye Nzambe kaka alimbisaka biso. Sikoyo eloko oyo Karine Mokonzi la baronne oyo bolimbisaka ye te ke yende kombo na yende soki boyoki kombo Karine Mokonzi on dirait boyoki mutu moko donc aboma kutu bapara na yo, donc oyoki motema penza ebeti te bandeko. Aza ndeko na biso tondimaka ba bien fait na ye, tondimaka ke aza mama ya youtuber yende pe mutu apesaka matière oyo bosalaka pe mingi soki totali bi ezalaka ya Karine. Donc faut kondimaka mutu pe mboloko balobi ke ata aza mokeme bandimaka pe mbango na ye, faut kondima mbango ya mboloko. Donc eza neti Karine Mokonzi, donc aza mama ya YouTube ya tongo, mutu akoboya te mutu akoboya te ba bien fait na ye vraiment mutu aboya te. C'est vrai aza Nzambe te pe akokoma Nzambe te, mais aza pe mutu na masumu etu biso nyonso. Mais tozalaka te tozwa kaka mabanga tobamba Karine te bandeko. Tosalaka eloko moko te bokofana kaka na groupe, bosali groupe, donc groupe wana bozala ngo uniquement kaka pona ko détruire ndeko na bino moko congolaise. Nzambe pe asepelaka na ndenge wana lolenge wana bozo marcher nango te ya groupe bongo bofandika wana bolobi ke awa soki problème lié biso nyonso tosangela ye kaka te eza bien te. Ye wana mutu na mutu balobi ke aza na étoile na ye engalaka bandeko. Ye wana batiki ye moko alobaka ke mobali na ye mutu aboyaki ye mutu aboyaki mobali na ye wana te. Alobaka ngo mobali mutu aboyaki ye mpona kolakisa ke Karine azalaka mutu bolingo. Karine alingaka mpenza soki alingi mpe amipesi, donc amipesaki mobali ye moko aboyaki ye. Bomonaki bino nyonso sikoyo na ndenge mobali aboyi ye mosusu sikoyo azelaka nini yango mpo aya kopusa na pembeni na Karine Mokonzi te, parce que mpona kolakisa ke non aza na ye likolo pete azana likolo pete sikoyo na bino bofingaka ye na ba o bafingaka ye Karine boye Karine makolo na kote Karine monoko solo Karine asokolaka te Karine aza ndoki Karine aza salite donc bakombo nyonso bopesaka sikoyo tozotune bongo mibali yango o bayaka ndenge nini bazokoyaka na kati ya Karine nango soki aza na bacritère oyo nyonso bozokopesa na kati ya Karine. Est-ce que bamibali wana bamonaka ngo ou bien bamonaka ngo te ou bien eza na étoile moko ezalaka epai ya Karine donc esalaka kaka non tokendeka epai ya mwana mwasi wana ata bazopesa bakombo wana nyonso biso tokenda kozwaka étoile wana. En tout cas tozokoyeba ngo te. Karine yebisaka biso yango mpe étoile yango oyo ezalaka nini o mibali o bayelaka yo boye mais bamosusu bafingaka yo siko bazokoyakaka ndenge nini bayaka tozoko comprendre te ezalaka nini ezalaka nini yango oyo bato bayebaka te complot na yo ezalaka nini eloko na yo ozalaka nango mpo mibali yango wana baya bamosusu bazokofinga siko toyebi te ezalaka jalouse tokoloba ke ezalaka jalousie ou bien ezalaka ke eloko wana bakala kozona na nzoto ya Karine bakokaka te étoile wana tellement étoile elekaka makasi yango sikoyo soki bazwi yango te babandi kofinga tozo comprendre te tokoloba nini yango bandeko. En bref ngana olobaka ke bandeko tolingana biso na biso avant mutu mosusu aya kolinga biso moko fu tozala fort tomilingana bien fait ya mutu tomilinga misala ya mutu avant bato mosusu barespecte biso avant bato mosusu batosa biso il faut biso moko nanu tolingana soki tozolingana te monguna akoya kokota facilement parce que akoyeba ke non bango na bango nanu bayokanaka te bango na bango nanu balingaka Karine wana te tozokota kaka na nzela na bango
po bango basala karine wana mabe bandeko ko sala mutu mabe ezala kaka teke bosana kaka place moko ezala kaka te kaka ke bosana ye famille moko te awa ekoma nango je mukie bandeko ekoma je mukie muninga azokende wawa bozo komona ale bino kuna boza wana ba jalouse boza wana pona nini boy ezali nzambe ndenge asali alobi ke okolela mukeme okobanda koseka ebele c'est ça Karine sikoyo alelaki muke tokoloba te kalelaki ebele parce que ya nzambe soki apesi ata oye okangi yango ndenge nini lukuta sikoyo na minute tozoloba ke Karine alela mingi te alelaki muke metala siko koseka ndenge ezokoyela ye mapamboli ezoyela ye partout ba maison blanche par-ci par-là kuna babiro bana koto yo mapamboli mibali kuna baboye kuna mususu kuna bazoko ya cela veut dire tokoloba nini alelaki muke mais azoseka ebele parce que aza mwana nzambe aza na problème ya mutu te azotambola tête haute azotambola na bobangi na nzambe yango wana nzela na ye ezofungwama bandeko botiaka tembe te botiaka tembe te bandeko aza na étoile na ye mutu na mutu nzambe apesaka ye étoile na ye na ndenge na ye ya mususu engalaka te ya mususu azosala makambo mususu azoyeba te ke ezali étoile mutu ezosala mais étoile na ye ezosala donc mutu na mutu ya ye siko étoile na ye ifu mutu nyonso ayeba ke place wana mutu wana angindi mpona boye mutu wana abongi mpona boye étoile bandeko tolingaka mutu na façon azali tolingaka mutu na ndenge azali et surtout soki aza congolais ndeko na biso aza na ye star asala makambo mabe te asala kaka badelure na ye donc tolinga ye c'est ça bokoloba ke bino bozala kaka wana boza bachinois mosala na bino okotela Karine mosala na bino te biso nyonso bastar bazali tokotela bastar na biso nyonso ezala oyo bafootballer ezala bamusicien na nzambe ya chrétien ya mokili bango nyonso baza bastar na biso pourquoi pas tokotela Karine pas star na biso na YouTube parce que eza pe étoile na ye ke abima moto liboso na kati ya YouTube po bakumisaka ye mutu na mutu eza bongo en tout cas la famille ezalaki kaka ndambo wana topartage na bino ke naloba kaka ke biso bakongole totikaki motema mabe parce que na nzela nyonso bokotambola mutu oyo mpe bokotambola boza ata 5 ata 6 bokomona kaka mutu moko babengi na kati na bino peut-être mutu wana aza na kati obi aza na suka mais bino baleki bino babengi mutu aza na suka wana bokamwe ndenge nini ye kutu azalaki na suka na biso ndenge nini bamoni biso te bakepona kaka ye ezali eloko nini étoile ya mutu ata botufe étoile egangaka kaka eza bongo bandeko ya Noela TV tozalaki na ndambo wana kosola na bino totikaki motema mabe totikaki motema mabe en tout cas tolinga bandeko na biso na misala na bango bazosala tolinga ye et surtout ndenge tokoselaki ke abota te ezalaki zemi te siko bomoni mwana bozoloba nini wana siko eza mwana kaka ya moto yango wana apesa ye kaka atambola kaka na ye partout ye wana komi kokenda ye babisika nyonso azotambola na ye partout donc moto wana ye moko azalaka na temps te kozwa mwana na ye arieta wana akende kotambola na ye kaka Karine fo akende kotambola na ye te bandeko bana bazali mabonza nzambe apesaka nzambe mpe moto apesaka moto na temps na ye na temps oyo alingi mpe na ngonga oyo alingi cela veut dire tokolobaki ngonga oyo etangami ke Karine ifu azala na arieta Karine ifu azala boye Karine ifu abonga na place aboye na sima ya moto boye na sima ya boss Jimmy Bilai donc a dessiné bongo ata amemaki ke abali nano asa peut-être nyonso wana ezaka mabongisa nzambe ke kende nano place boye sala nano boye bamona yo boye et après na kofungola susu nzela. C'est ça, ezalaka nango bongo. En tout cas, la famille, nazo koma na suka vidéo na biso, s'il vous plaît, la famille, la Chine, bo s'abonner, bo partager, bo aimer et que ça la biso bien makasi na ba vidéo na biso. Merci la famille nazo tika bino, ba commentaire na bino pe ezala elamu, ma finga ndete na kombo na Yesu na tiki bino. Bye bye la famille.